Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ngamo na yebisa kieke, potanga bando so alikuwa ko répondre ngake yo yebani na ete na mona ilikuwa mo manquement boy na benda naki. Na tunika ka ye mamango parce que likambo eza ye. Mama Mélanie na utanga kombo parce que choix ezati. Na yebi yebete mama Mélanie. Alobi na mama donga na tindi biloko ana kuta yebisinga bi ngana yebite so ikoketa za na orphelinat. Mais na tinda kango po na 8 veuves na de la paix orphelin mama wa. Abai na ngana pesa biloko nga mona kabola biloko na pesa soki ba orphelin soki ni nde na yebise ki mama na ngabi alobi yo lobaki na ye akabola biloko pesa ba orphelin mais pona kozo biso tozu na biso te mais na mona elobel na comme lo wani kanda na éviter ki parce que na linga bongo te c'est ça hein ça da bien bisinga ya zwaki robe moko deux blouses foulard sac coquette obaki akabela ki habité qui va tindre les bas arrivé akabelier so ina ma fantaisie ye pe kuto ebisinga bi biko yo zui ngabi na zuite abi ame ebisinga ke tanga olongwa awa zo yamba moko epana yo ngaba tukana moni ete bino na yebi yango kozanga mobali ndina kanisaki na kangisa ta biloko na ngana na somba biloko za na ndako ngana ya na ngobi sasa pona fungula magasin na ngai alors na kangisa ki biloko wana na bi na sunga bandeko nanga o bazalo kolanga ata na bilamba oyo bango mobala ta ba pesa pe ba alors eloko ye ko lamusa mama wana ezani alors bi mama dozela na tindela yo ba image na moni blues moko na tela ki ona kati akoli wana bakanga na tindela ki yo ya soki Valentino ngaya ngana na zana ngana poto te na yebi na makambo wana tinga tu bopesika na lati alors na moni ona nzoto na ye alati yango a tourner nango natali na bi o blues na tele moi ça sans souci ndenge nini koketa lati nde loko sali ke na bandele mission pona zwa suba numéro na bino na benga bino pona vérifier yango moni ke na bengi o te bilo ngo ezali ezana ngo na okamaka mango nde komi boye ezana ngo kanga mais na oki ba mama balobi yo tambusi bango tambusi ba mama vraiment po nini boye o te na tambusi bango te bango bakende wa proposer na tuna benga na muto ngo na tinde wa akende wa babosa ninga bo benga pa tokati bu na rappeler na moni du temps o te bakende kuna te mais na bisiko ba bu mama ngo pesa benge patina abanda pe suko ya mbate na yo vana na moni mwasi moko abenginga ndenge kaka kwa kutanga kombo na ye ke makoko na pe na voice na ye première jour tout ça makoko limbisanga vraiment nazande kona yo makoko ba bolimbise bebe boni te omoni na tinde bro moi c'est beau suivre mais pas nan bro c'est pas nan wanga jena bosa na kutukoli o ya décembre wana parce que zu temps mingi tu vois donc ezaki suna mtu na mape deko mwasi pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un qui le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, kata, bao, 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 bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngaina bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo.
Voilà, merci na batutu oyo baza awa toza lelo na bamama veve oyo likambo lelo vome po esombeli suka likambo awa tomoni mpasi ya bacomédien nyonso baza awa na makambo elingi na kati ya internet likolo ya bakoli toyebi te ezalaki contener ezalaki biloko nini oyo ndeko na biso coquette assemble lelo na kati ya réseaux sociaux ya de mama oyo lelo bavandi awa bomo baza na mpasi ya biswadiza ezalaki 8 valise na ba conteneur à bilamba na ba jeep to bi coquette ati mama minene li mama mama do bi coquette na zo lata na ba film nyos to invité to yeba ba se présenter ba moko na moko parce que musu pe ba les grave émission les amis ba liboso na ba émission ba tala bi déjà pourquoi ça me to la lisate il faut ya vraiment ya biso ya YouTube to ko banda awa ngape ndiko na bino qui va pendant les ketchu o ba tout hôtel la Congo les TV bo na biso o côté toujours côté la chaîne na biso ko to salona ba veve na biso za pasi moi ke mama za ba pasi ça le gama wa stress ba les biloko la bango que donc là c'est vraiment to ko yeba to banda na mama o se présenter ba yeba ozanani pardon beaucoup banda na ba mama na la OK mama Combo, maman m'a cassé pour le cheval. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Do, veuve sans souci. Maman Do, veuve sans souci. Nga, Koko Bikote, veuve Chico Poulolo. Voilà, Koko Bikote, veuve Chico Poulolo. Voilà, tout ça, c'est bon. Comment Nani? Maman Geneviève. Moi c'est bien fait, hein. Papa Ngokoli. Voilà, tout ça, les autres, tout le monde, ici, dans les réseaux sociaux, les internet, les biso coquette, oyo a juste soi-disant bilamba na bino automatique ba audio et bimi blog de c'est parce que to gozo vraiment to banana maman ma parce que yom to pesa ki so de na ki so de comment ezali. Merci na bino bambote na bino nyonso. Alors toza lokola 8 veuve oyo tozaki batu oyo mama na tindela bakoli lokola 8 veuve na mwana na biso nani mwana nkombo ite kimaka soki de la paix. Alors na 8 veuve wana bomoni biso toza 5 mwasa mundweri mwana beli akene na hôpital o mwasa mundweri pasali mwasi ya Dadi Kambala azwi mwa retard parce que azana mwana moke fois s'occuper na ba embouteillage lelo rentrée scolaire donc azwi mwa retard mais azana nzela azoya donc eza lokola bato mibale nde bazangi 3 na kati na biso ya Lisala Ngomba ye aza actrice ya théâtre ça théâtre donc azoki engagement ya tournage moko boye mais ba image na ye eza déjà na kati ba osangisaka bomona. Alors zalaki le 23 décembre kokota benginga coquette ya benginga ayebisinga lobi mama do naza na koli moko awa mais na koluka na benga bino dimanche eza dimanche poto kabula moi secret tosolaki lisolo esukaki wana coquette nga nayebi coquette aza actrice na biso ya théâtre aya kosala émission na nga po ezalaki 11 ans ya sans souci na 13 ans ya madilo nde nasalaki na ye émission nasalaki na ye nyonso mibale à la fois tosali émission bon bato kaka nde batalaka ta mosu yango na mona coquette abikoli banda le 23 décembre coquette abenganga lisusu te oui na 2020 coquette abenganga lisusu te nayebisi mpe baninga ntango tokutani nayebisi koko coquette abengai bino alors nafanda na nga nayebi kaka ta mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayebi te eza nini eza mbongo to nini wana mpe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde mutu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu alors abenganga te ti tokomi na février awa semaine oyo kaka oyo euti kosila oyo nde namonaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai natindelaki bino bakoli
et pas coquette est-ce que ozwaki na bakoli ngabi na yeba ke coquette abenganga le 23 décembre maman na bi bon bakoli komaki le 22 ngabi abenganga le 23 ayebisinga bakoli ezali awa me na ko benga bino to kabola moi secret mais abenganga lisusu te ngapi na tika parce que na yebi makamongo te ye mutunde abengaki il fallait rappeler mais rappelaki te bon maman na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours maman na abenga lisusu ayebisinga mama do coquette alobi bakoli ezali boluka abo benga ye na zui téléphone na benga ye coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza pa na yo boy oh mama nga na belaki yango moni ke nini moyenze te me bakoli wana eza pa leki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga komona ye Lolita. Alors na tina imwana nanga ya mwasi akende tango ake akomi na luozi onde a 32 awa te na matonge boy na boy vraiment moi ba complication ezaki bazoye ba numéro bien te wana mois ya décembre te car semaine passée awa semaine passée kana février malgré amona inda kwa ngombe ndako ekangama mutu azate mwana zongi mais na informa ki baninga na nga ba veuve ngani na pesi adresse pa ba veuve nyonso tangu na yeko benga veuve ya dadi pona pesa ye adresse ndalo bi otenga koketa yelenga koli moko ye mo mdaye otikela nga mezaki ya kofungwama kaka batiki kana batiki te ndinga pa informer nga wana natuna kete soka pesa na janvier soki na décembre wana natuna te na yebisi mais pourquoi yo na limite que na décembre parce que ngana Gisèle tozaki le 27 décembre pour tous en réunion moko ya basa ba artiste comédien tozaki le 27 ndina informa ki bango soki coquette abengi bino wana tozaka le 27 décembre na limite que c'est na décembre ze abitenga yeko tikela nga mezaki ofungwama apisinga na saka même moko abi ye muto akabelinga alors to ozui ote ya ebisenga ndenge na pesi yo nazoki ne pe kotikela mwasi sans souci nazoki ne kotikela mwasi pululu donc atangi bakombo kaka na vérifier bango nyoto na vérifier bazwaki te mais na pesa quand même adresse au coquette a pesa inga tant mwana uti kuna amoni mutu te na bengi coquette téléphone sonné mutayambi te na benga oto fa sonné mutayambi te tina ndenge pe téléphone wana ekangami lobi na ndenge moko na bibon na bengi mama wana parce que ye mama na ndi mutabandaki nga na yebite na bi coquette na tini mwana moni ndako ekangama menga na bengi coquette téléphone sonné yambite na yo benga téléphone ekangama yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aide biso aya tika te pa na nga bongo ba veuve mususu wa kuta bisi mamango soit nga bonaye ko benga lisusu na bosi na benga lisusu abi na nga mama do yo solo na ite ngam na solo la na mama wa abai na ngana pesa biloko nga mona kabola biloko na pesa soki ba ofele soki ni nde na yebisaki mama na ngabi alobi yo lobaki na ye akabola biloko pesa ba ofele mais pona ko zobiso to na biso te mais na mona elobel na comme le wani ta kanda na evitaki parce que na linga bongo te na evitaki mama ngo aye ko tindela ye message à voice abi coquette kangisa biloko kende ko tike pa ya mama mado mais mama wana tindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende ko tika pa ya mama mado abenga baninga na ye po baya ko zwa te pa ya mama alors na okai na voice mususu mama na ye ko tindela ye na opesa bino ba voice wana kutu moyen na expliquer za te po yemne mamulai voice mususu alobi bo mama na zo kali loba moko mais carton na pesa nango su ya okangama te eza polele et c'est fungwama déjà wana coquette ndi atindeli mama na voice wana nandingi mama ngo azolela koma yo fungula biloko bakolo biloko ngana tindeli ifalo benga bango bazala wana po bango nde efungama na misu na bango po mama na lobaki na tindi bakoli wana eza na kati ya carton mais oya bino na kangi na tie bakombo donc c'est lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8 alors biloko musu ezaki kana kati ya carton mais libanda ya bakoli oyo yakangi atiaki bakombo alobi na ngai eza ba jean ba basket ba pantalon ba nini biloko ebele kaka ba fantaisie eza na kati donc wana ezaki eloko moko mutu na mutu apona boza na bana mutu apona moni oyo ekoka mwana na ye oyo ekoka mwana na ye bona bozwi ezaki bongo alors
banda wana coquette pe abenga nga lisusu te ngalobi te nayebisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza coquette pe olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza mpe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa mais lokola ayaki nango te mage ata ye ayoki na réseaux sociaux mutu nyonso to alingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni coquette fallait aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta mosusu tonga tozwa na biso biloko alors tozwi elo te ti tovandi ya moto azwi koli ya mama ne pa coquette aza te ainforma mpe mutu te ke biloko yango deja ese yawa boya ainforma mutu te nga alobai na nga kaka wakoli na bino moko nakobenga bino tokabola mwa secret alors nayeba ekoli wana te mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka mosala babenga mbamo mobali akufi alors pasi wana nayebi yango kozanga mobali nde nakanisaki nakangisa ta biloko na nga nasomba biloko ezala na ndako na nga naya nango kisasa mpona fungola magasin na ngai alors nakangisaki biloko wana nasunga bandeko na nga oyo baza lokola nga ata na bilamba oyo bango mo balata bapesa mpe bana alors eloko ye kolamusa mama wana eza nini alobi mama do ozela natindela yo baimage namoni blouse moko natielaki yo na kati ya koli wana bakanga natindelaki yo ya soki valentino ngai yangana nazaka na nga na poto te nayebi nango makambo wana te ngai tokopesi kaka na lati alors namoni yango na nzoto na ye alati yango atourne nango natali na bi o blouse natiele mwasa sans souci ndenge nini coquette alati nde eloko esaliki nabandela émission mpona zwa su banimero na bino nabenga bino mpona verifie yango monike na bengi alors biso tomoni nini tozwi te dès lors vous êtes au salut de marche et remise en avant dans les réseaux sociaux parce que coquette vous solo na été soit la proche na va contacter binoté en tout cas koloba penza ke ba proche nezaka ye moko nga na soni mbala liboso na nga pesa ke adresse na ndenge pe bato bakena adresse eloko eza te voilà ngape na pardon ngape na moi expliquer pour sur la kena coquette na benga parce que na lo bana yo information ndenge za kitona so ina coquette abi peut-être yo siliki peut-être pour yo qui te mais ba ninga mso mama mso be bazwa ki lokola moi si ya de pour lulu abi les choses qui bloquent na yo na moi si ya beni na ya di ki tambala pe et bazwa ki bloquent na peut-être temps à mon de l'autre tournage pe na éviter à dépendre aider le peu moins na kati ya comédie ba on tourner presque chaque jour parce que vraiment ta ya ko moi na yo be pe placer biso côté on n'a pas bio soit qui alors vinga ça des choses soit qui de la marque monsieur na zoina osani nga abenga nga le 22 décembre jour bloqué comme na wana pour sa émission coquette abenga ayebisi nga bilo mo eza batindeli yo tomona nde ezaka vendredi si je me trompe pas ayebisi nga tomona na dimanche biso nsusu bamama depuis wana mpe nabengaka ye na bandaka kobenga azoyamba oyamba ti aoyamba te nakuna voice mo natindelaka wana kuna yebi nanga teke ute pa nani na ngai kukoba te me nalobi ka po déjà akosenga marapo nayebi mpe teke ute pa nani na mpe nayebisinga coquette na na voice yanga olobai nanga obenga yango olobi ke biloko mo eza ya ngai na bana donc comme toani koma déjà na bafete awa yango moni na obenga soki oza reconnaissante ke oza na biloko mo yanga benga ngai mpo okomokanga telefone nazobenga yo ozoyamba te pardon ozoyamba te so omoni ke oza na biloko na nga obenga so mpe eza yanga mpe te bon yoka parce que yo nde moto yebi motu atindi biloko yango nga mpe nayebi nanga moto yango atindi biloko yango te moyen mpe na sere mpe eza mpe te donc c'était ça bon banda na banda obenge mpe atinda abanda mpe suku yamba te na yo ovanda namoni mwasi moko abengi nga ndenge kaka bakutanga nkombo na ye ke makokona mpe na voice na ye première jour soir makokolimbisanga vraiment naza ndeko na yo makoko bakolimbisa ebebe boyini
te omoni natinde bilo au moins c'est bossu mais pas nan bilo c'est pas nan wanga jina bosa na kutu koli à décembre wana parce que et du temps mingi tu vois donc ezaki suna mutu na mato ndé ko ebisanga te bilo pas ko nga bien na yo kaka abenga kanga nga kuna zaina idée te que akoki ko lata ye déjà kuna amoni ceux qui ngabi bon pour na soigner kaka après mutu te ngabi non déjà abenga ngai c'est vrai mais est-ce que zubilo kongo abisinga kaninga abisinga yo zwinga bino na zubilo na okondi mateke na zuyelo na zwite ta mso eza elo mwa mabena na ka ta mso yana elo mwa ataki ke bozo ngisela na sikoso na ndimi ke na zwaki o na ozo ngiseuta na je suis obligé à le battre na zwite na zo iblo te koketa wa ibso apesinga blo te apesinga elo monte abandela moi c'est Adadi moi je ne sais pas moi ça dadi to sola qui na prévoir César moi ça dadi abisinga il y a Zoaki robe moko deux blouses foulard sac koketa wa ki akabela ki habite ki batindeli ba bi akabelie so ina ma fantaisie ye pe kuto abisinga biko yo zui ngabi na zuite abi amebise nga ke tanga olongwa awa zo yamba moko epana yo ngaba tukana moni eti bino webi ke so nga na zui na mama do ayebi nga so ba bing place ba vevi so banika ko benga nga ye mabenga ba onyoso nga ba benga se ba bengi bino nga za kan esprit te ko so ki ndeni po elo so de ba bemis ba opesa ba vevi ata so ba pesi nga na bombi ba opesa nga nyoso te ya ba ngote ekozonga to zo ndambu to kabo tokozala na congélateur to na biloko mo na kati mais toteka ngonde monte ube toza na congélateur mais na biloko oza na kati za ndenge moko te bona bombela baninga pourquoi nga na bengaka parce que na si jinga ndeni ni yo ba eko tikela yo o bengi baninga to tenga na ebeka ke ninga ba ke olongwa awa mbala moko yo ozwa mbala moko yango wana na benga ki yo tenga mosaki mabe nga to benga me fa benga mama do pour mama do pede tant so ko na posa ba biloko na nga ko wana ebite ke ba bilamba o ya mama mado déjà ba mona na ndeko na ye na on ebise ka ngabi photo za na moko moninga na sala so monika mbala moko na benga bino na bino pour fosa ko connaître te na bosa na et après na ko va na mama do benga akoko ozu kolinga yango kolongo ezokeme mateki tabo nga mona nga koli te ninya ote biloko mo batindela biso nga koketa benga nga le 23 nga benga nga abenga nga le 22 donc abenga nga air azozwa biloko na parce que na yo kaka na ndenga azoba na ozela nanu koko ya biloko yango ozela nanu azalaka na agence oui donc nga ese na mona nga biloko yango te na mona te kokete o mekana ko benga na benga ka epe ya mama ete na yo benga ayambite l'équipe que bisco aye ko yamba après tant na ko kake makambo ngo siko mama ngo siko ko benga e mo ko lela nga ko vraiment pardon abenga na benga mama do ke zo bloko ngo ba pesa fausse adresse et moi ça papa chef akendaki na ebite moi ça papa chef moi ça papa chef akendaki na ebite so efende ni mais abini na moi ça papa chef akei na to soneza lokuta nga zela azongi se nga ba boss oyo ya ye koketa pesa ki la adresse na moi ça papa chef nga zo biseke vite mais koko na moni oza jeune maman ke bango zwa courage ke no za biloko wana nasko na tuni voix pesa na tuni so na zwi biloko ngo na mema pa mama mado akabola ngo biso abina nga en tout cas biloko na nga ezaki biloko na sa na ngo boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo badina bakoli yango bafoto carton nga atindela nga nini moza na bacarton affaire nga biso soki akomaki carton mpe kobalaka kombo eza na se est ce que wana oyebaki ke biso okoma te mpo alakisa biso kaka atie kombo akoke atie carton alakisi ngango ke toso pe na kokete sikoyo benga ye ok nga pe na ye obenga kokete nde yo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango na okama likambo yango nde ekomi boye eza nango kanga me nayoki bamama balobi
yo tambusi bango tambusi ba maman vraiment pour nini boy o te na tambusi bango te bango bakende wa koko zana na tuna benga na mutu ngona tinde wa kende wa babosa ninga bo benga pa tokati bu na rappeler na ngone tout temps o te bakende kuna te mais na bisiko ba bima bango pesa ngo ipana nga na za prêt yo bisa ma place ozali ngana ya kozongo mbala moko ole to kende to zonga siko ngana lingi na kuta na yo ndo memanga place biloko ezali po adresse ozo pesa bat bazo mwa bango place en te oh nga mwana ke no ezate biko no bela siko ozo bela vraiment ndeno ozo ki engagement ozo biloko ya batu ebe parce que dans le bané sous te ke pona nini na on pesa le quoi conseil ozo engagement ozo biloko ya batu belé bon biloko eza na kati yo yebi mais ce qu'on est ni no ko oki no ko sundola ngo e pa ya moko ok nous sundola pas parce que parce que là lobby à 3-4 jours mais est-ce que yo ngo ke su pas mutu parce que c'est mutu na a fungoli yango monte ke batu comme Jacques Olobake yo zui bilamba au monte ke yo bimana oka lokuta mo bo moyibi na makamu po eza bloc ebele ke tu pas mutu mususu pour na tokati wana aye lisusu pour rappeler ngai moko nga bipesa nga adresse kasi loko bi okete apesi nga adresse nga na rappeler nga adresse mo pesi nga ba adresse ba maman ba okende bazokoma te mboka oyo ozotinanga mboka bato bakoma te wana commune kasavu ntango nayebisi ebongo nde akati ezwa kaka ezalaki na ba 15h na bon na okende na ba 15h ote na bana nasala bana toyokoma ba 19h 18h si je me trompe pas namoni appel nekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango oh non pesa subilo kana te oh to solo la que le bozo pesa na pe na voice mama bikima buzoba kima yo yebi mboko eza mboka elengi ba beta ba masolo makambo ba monite ba komisa ngo soki ndenge kima ngo to pesa te po anyote Nathalie namoni kuna bazolo ba kombo na ngai ba lobi banani o mama na Mabité. Maman a été bilo. Mabine était comme ça les rêves wana te. Ma veuve. Bana kanda no makas. Présent bon fallait monsieur subala takati. Or bilo la bango. Ils avaient battu pour bon et toi papa la bango. Baza été. C'est comme moi si mon ko boye bi sauter ça musique ça même pas ndeko. Ya papa bana akanise ni bango. Alobi atinda pour na ba veuve na bon fallait. Pour ya moni même Bible zolo bakaza. Sambe ya ba fe donc azui kaka pa ya ba papa on les a binza matindi man caché moko ya pe siko yolo ba opesa te kima buzo bana na ba sambi kima buzo ba ko linga ngote na yebi kendo za trop jeune oza ma fiancé te fiancé no afanda kabo amona ba mama ba bandi ko tomboka ko ba mabe pona et ça qui to côté belle famille no pe vanda ka mona ke moi singo to linga to bala bo ba ndolo bana e mo yibi ba ndolo bana lo kuta ba n'importe quoi na yebi te onini ba ba na mnoko na bango oh kare ko bima ifa era kana ngo bele bima ya mabe éviter na ka sai kutunia azana ayoki ke na meme akanisa aboyi na e abenga bibo kokonde na bika na pesa susu te na wana pesa ngo fona sala émission na la kisaba biloko oyo ba lobi ke nga na yibi nga tuni bon apa siko so sala émission ba chemise o la taki rozongisa na kati po atozongisa ba chemise o boye baka ke yango wana déjà lobaki na yeke bakoleza ya kopanzana kima buzo bandeko na nga pesaka biloko yango bima na kata badanse bimi tellement belé na réseaux sociaux badanse c'était bino bokosele makambo bosangala na mama poto tout ça selon même de gros mutu so a joué explication correcte c'est pas OK on se fera parce que biloko wana mama wana ta matindaki alobaki na ye mokonde azwa yango lobaki te signifié que oyo mama madoko na nte yaki bilamba apona nyengi akabolela bino bilamba version na bino bokoki yango te en tout cas version na toyoki te mama na bavoice ezati bozwazwa ngo boyoka mama na alobaki bongo te ngamo na yebisaki eke po tanga bando so aloko akorépondre ngake yo yebani na ete namoni eloko amwa manquement boyi na bendanaki natuni kaka ye mama ngo parce que likambo eza ye mama Mélanie na kotanga kombo parce que choix eza te na yebi yebete mama Mélanie alobi na mama donga na tindi biloko wana kuta yebisi ngabi
nga nayebi te soki coquette azala na orphelinat mais natindaki yango mpo na 8 veuve na de la paix orphelin moko de la paix nayebi ya mwana tosala théâtre mais nayebi akute soki azala orphelin de la paix onaoyeba kutu teke ye nde de la paix olimbisi omoni sikoyo alors abi ezalaki bino bamama 8 baveuve 8 na mwana na bino de la paix biloko nde ezalaki ya mutu mosusu te nabai mpe teke coquette afongola yango nabaki ape donc ndenge azwaki alingi nde abengi bino bofongoli bosali nini bopartage mais na kati ya carton 9 koli oyo ezalaki oyo nakomai bakombo eza de la paix mwasi ya papa dudu mwasi ya lokuli yo moko mama sans souci mwasi ya papa chef pululu lisala ngomba dadi kambala donc atangi donc na bakombo akomi atindeli ngango eza na telefone alors mama wana yebisinga bongo abi ezaki teke koli ya coquette ezaki mpona bino 9 donc tozoba 8 veuve na mwana na biso parce que mwana mama ewaso aza mwana na biso donc 9 mwana na biso soki azwaki wana biso toyebi te lokwa nga naza nayebi kaka banumero ya baveuve nde omoni na contactaki baveuve nde veuve moko kaka ya dadi kambala nde alobi no nga aye kotikela nga nde ezalaki bongo ngai nanga tuna mpona likambo ya adresse nde olobi ke azalaki fausse adresse bamisusu bakendaki basekretove te olobi otindaki mwana nani rachel akendaki afutaki porte fermé akutaki motu te mais quand on avance mama na biso koko alobi ke bayebisaki comme oza jeune olandela mais coquette apesaki même adresse wana nayebi te okomaki te okomaki te parce que soki adresse wana mpona na ye mo coquette alobi yaka ozwa biloko en plus de là ya misusu bango baneti nini mama Gisèle mosa papa dabi ye quand même azwi koli est ce que azwi koli na même adresse wana bapesaki bino to ye oyo ye moko akotikeli na ndako non Gisèle aoloba bien bakendaki kotikela ye na ndako ye bakotikeli na ndako ngai ntango apesi nga adresse déjà adresse yango bapesaki nga yango na mama mado le même adresse na voice barépondaki déjà ke na mwasa papa chef alobi akete wana bisaki mbango mabe omwana akende kuna eza te mpo adresse oyo opesi nga mama mado atindaki mwana luki bayebi kutu ye te ndenge bayebi kombo wana te oyo atindaki bayebi bango te abi mutu mosusu mpe atindi akendaki kuna akomi bayebi kombo yango te soki mpasi ozotinaka na mboka oyo bato bakoma te wana nga na okende te mpo bato nyonso bakei bamoni te seke nga mpe so nakei na omona te nga eza kaka ke yo moko ozala omemi nga inde yango kasi te na bainde nga na ya mpasi ozali tomemani inde ti place yango nde nake ozwa yango ole nakende na banasu kobeta maso na ya kozonga ça n'a pas de sens. Mado abengaki ngai ebisinga mashali kende na lozi A32 bakoli na biso eza kuna va ya coquette apesi adresse wana kotuna mwasi ambomololita yabe nakokende nayebi kaka naokezwa koli yepa ayebisinga soki okei ozwi obenganga mpo nazotinda mwana mpe akende boso mbula mpe ebandi kobeta nakete na ye okende apres mbula wana sikoyo ye mama ado abengi nga lisusu ye mama ngo mpe kuna na foto abengi nga lisusu mama okende nano okende kozwa biloko na bino mpe okende okende nazwi kutu moto nake nakomi na adresse natuni A32 balakisi nga 32 yango na porte rouge nake na porte rouge natuni toyebi lolita naolukaka maa lolita toyebi ye te toyebi kombo wana te mais eza na fi moko akoti na porte wana bakoti sika te kombo ne toyebi te ngai bia wana ezaka ye bapesi nga tikiti navandi oyo abimi ka sikoyo abi nazele ndambo navandi ti ba 20 minutes tomoke ba 17 heures nga na ti biloko na ngai ya moboko nabimi nazongi
tiki maloba na lupango wana na oya lobi na ntongo awa nazongi mpe mama mpe abengi nga mama wana ya poto abengi nga na explike ye mpe nakendeki nakuti ye te nakuti ndako ya kokanga nabengi mpe mama ado nayebisi ye nakuti ndako ya kokanga nakuti ye te me na okelobi na ntongo ye mpe ayebisi nga okelobi na ntongo soki ozwi osala nga sini mpo mwana akendeki mpe akomi me amoni ye te ntongo mpe olienake makambo na nga nakenda mte nakebandela kuna nabandeli kuna nakomi kuna nakuti porte yango balakisaki nga olele nakuti mama moko mama naluka mama Lolita nayebi ete nande mongolonga to lupango mobimba natuni porte na 32 eza lokwa mibale moko bazotonga etage eza na de chantier mutu aza te 32 wana mosusu nde eza na balocataire natuni na porte nyonso bayebi Lolita te bayebi koketi te ata numéro téléphone ya Lolita mozaki te bolingi na téléphone Lolita apesa numéro tabika leki na nga Lolita boluka leki na nga iko tabi ska boza to ndele leki na ndele parce que ngapi na tiki numéro ya Lolita ngo yesiko mama siko ya foto nde tosola na bengi ngapi omoni te ngapi bayebisi nga bayebi ete oza numéro ya koketi ngapi nazaka na ngo te atindeli nga numéro koketi nabengi eleka te nabengi ezoleka te ena yeso ya bite nga nazongi esala makambo amoni nde naye kozonga nde tokomosola tindenga mpe bavoice ye na koketi soki abengi ye na normal bo azoyamba te me na audio azozongisa réponse atindeli nga mpe yango nga mpe na tololi na mamado abi mwana mpe akendeki kuna bayebi Lolita te totika ndenge tobandi tilelo asisa yebaka ndenge nga ndenge ka mamado alobi le 22 décembre navandi na ndako nazwi appel moko oyebi nga bonjour mama na ndenge bonjour oyebi nga nazali journaliste moko na tourna na yo une fois kuna epai na yo soki 13e anniversaire ya vie oyebi mama moko mama atindeli bino bilo bona kobenga yo to dimanche Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.